balandi na biso nyonso ya Alpha Kitchen. Lelo toye lisusu na nouveau numéro akolakisa bino lisusu elubu oyo mama Alpha bombelaki biso. Porte yango wana tokota totala elubu oyo tobombela bino. À suivre. Merci na bandeko na biso nyonso tu balandaka Alpha Kitchen. Lelo toye lisusu epa mama na biso bino mo découvrir ye mo ko se présenter alakisa biso lisusu. Donc lokola bo mesana ko yekolaka ko lambaka na Alpha Kitchen. Lelo lisusu bozwa nouveau numéro ya ko yekola elubu ya sika. Donc bino mo bolanda. Salut mama Glody. Salut na yambi bino na cuisine na ngai ya lelo elubu na biso ezali bitoto. C'est-à-dire bitoto ya makemba na ngulu. Po bitoto balamba rango na balolenge ebele. Balamba rango parfois na mbala ya langa, parfois na mbala ya sukali, biso to préféré kolamba rango na makemba. Donc okolamba rango pe na poisson, na soso, na ngombe, biso mo tolingi tolamba rango na ngulu. Merci. OK, bolandi lelo tolamba bitoto. Tolamba rango nde bomesana te bato bokenda kala boyebi ke balamba rango na mbala ya langa lelo tolamba ngo na makemba. Donc mama Glody olakisa biso biloko a présenter biso pour ça la biso bitoto. To banda mama Glody ya liboso présenter biso nini? Voilà, ya liboso na présenter bino makemba na ngai. Yango yo makemba batu mususu ba préféra pe kolamba na makemba mubesu. Biso makemba bozomona eza penzi ya kotela makasi te. Na présenter bino ba épices nanga. Toza na ndembi, toza na tomate, toza na muscade, toza na pilipili, toza na ail, toza na feuille dorée, toza pe na mwa tomate ndam en boîte totia, toza pe na huile, toza na mungwa, awa toza na ngulu na biso. Merci na bino nyonso bandeko balandi. Bobosana te bosabone na Alpha Kitchen. Donc pour elakisa bino chaque jour kolomba biloko bino botikaka kala. Koye kola biloko bino botikaka kala. Soki osabone ko bomba te sango malamu panza yango partout po baninga mosusu pe bayeba. Lelo totikeli mama Glody. Donc ndezawa alamba ye moko atikali alakisa biso ye professeur soit madame alakisa biso nde balamba yango biso pe tokanga. Donc natiki bino na mama Glody. Akoki ko banda te sans que kosenga merci na l'initiatrice ya chaîne na biso Alpha Kitchen, maman Alpha siko zali na Londres, ba gros bisous na yo. Sans oublier papa Didier Menga. Na pesi bino mbote na libota mobimba, de gros bisous à vous. Alors, siko na ina banda na kosokola ngulu na ngai. Ngoyo. Nazo balsa nzungu. Na tie mai na ngulu na biso na sokola ngo. Alors pour sokola ngo soigneusement sokola ngo bien bolanda ndenge ya sala na zimbe zinga zo sokola ngo na biso bien nazolongola basalito ezala na poso nango. Nazo sokola nazo longola basalite efanda na poso yango na biso bongo yebi nde batumba yango. Alors faut que soigner yango bien po yango ezobimisa basalite nango jamais tokoki kolamba yango ndenge faut que soigner yango très bien. Nauti kosokola déjà mpona mbala liboso nazo sokola mpona deuxième fois tokosukisa sikoyo mpona troisième fois. Donc ngulu na biso naosokola yango 3 fois. Ndembi na biso na ail na céleri oyo totuti yango oyo mpo nazotia na ngulu. Mpona baépice il faut kotia ça dépend ya mesure ya biloko ozolamba. Là j'insiste
muscade ezali mpe esalaka mpe bien te sikoyo nazozwa muscade oyo nazorape muscade na biso tokotia mpe bule nyonso te tokotia ndambo po tokotia muwa kama muwa biso mesure selon biloko tozolamba tokotia pe na biso totiaka mwa ntunga na biloko nazosokola ngo nakotia ngo bongo te mpona tolokola eza sekete nazosokola ngo nazotia mai mpona emata misuni na biso na moto etoka sikoyo tozotala ngulu na biso ozwi quand même tana ngona kotoka totala soki na biso tomoni ekoki ezeli mais tokolingi elemba makasi te po tokotia makemba kala tokotia makemba esengo etoka lisusu esika ekolingi donc ndenge eza boye c'est bon tozokitisa totia sikoyo mai na biso ya moto oyo tokosoka makemba totie mai na moto sikoyo na ye nasala makemba bandeko bino bolanda botala nde nazosalela yango eza koteloka komplike te faire attention aussi na mbeli mbeli eza tellement touchant ozoka bon tomoni nde nalongoli poso nango bolanda nde nazosala nakemba azala mwa basingasinga moko alors nazolongola yango po esalaka bien te na monoko yango nazolongola basinga wana j'espère bien bozomona yango tosisi kosala makemba ya biso sikoyo na nini asokola yango na yosola makemba na biso bozosokola na ndako bozala mwa base moko bien sene moko bien jour moko apa osokoli otia yango apa ozosokola yango avana sokolamba ya moto ozosokola yango nani sikoyo naye nazwa mai na biso ya moto natiaki na kala
moto sopa makemba. Donc ezaka bien ko sopa mo ya moto parce que makemba o balamba ndengo na sa chama ya moto na santango na mnoko kwa mo kol. Alors pona ko boma kol ya makemba yango na zo sopa mo ya moto. Il faut aussi faire très attention pour mayo eza ya moto makasi. Toujours na système ya kobatela maboko alors faut ozala kenge na bama ya moto. Na sopela mo ya moto kosala kutu yango ta kokotisa maboko na kati awa. Donc faut kobalusa yango na louche po mai na biso eza moto makasi. Ça suffit. Oyo makemba na biso ekomi prêt na kotiango na nzungu esika ngulu na biso ezali. Nazotia makemba na biso na kati ya nzungu ya ngulu. Oyo eza makemba na biso ya suki etikali na bassin etikali po mai ya pamba. Mai oyo antoka kosala yango ata kotia na kati ya biloko batiaka mai ya poko batiaka mai oyo te mai ya moto tosopaki. Donc yango tokosopa na biso yango tokobwaka eza na intimité moko te. Sikoyo eyina tuta tomate na ngai natia na kati ya biloko na oignon na biso c'est-à-dire litungulu. Sikoyo naina tuta tomate mpona bandeko oyo baza boka kotuta tomate akoki kokata ça pose pas problème. Bao banika to akonika na tomate pas un problème. Yango nazosokola yango na kotuta yango suna épice te puisque épice na biso eza na kati ya nzungu déjà totiaki na début yango baesa so épice te sinon ezoleka. Nazotiango na kati ya nzungu na biso ya ngulu oyo esi tosopaki deja makemba. Là yango nazotia tomate na na tuti yango naotia sikoyo tomate na biso esi na tuti nazotia na kati ya nzungu na biso esika biloko nyonso ezala c'est-à-dire ngulu na biso na makemba. Nazozwa mwa tomate moke na boite pe pilipili na oignon na kata sikoyo litungulu nazokata litungulu na biso nazotia mbango na kati ya nzungu na biso esika biloko nyonso ezali. Nazotiaka juste moke ngulu na biso na remarke eza ngulu ya mafuta te. Ngulu d'habitude aza na mafuta na ye moko. Bato mosusu balamba yango batiaka na bango moke puisque eza deja na mafuta na yango nga natiaka mwa huile moke parce que ngulu na biso oyo eza na mafuta te. Nazotia mpe na pilipili na nga mpona bandeko balia pilipili te akotiaka pilipili ya part. Voilà sikoyo natia mai po biloko na biso etoka.
en attendant na te bilo na biso ezotoka, c'est-à-dire makemba na biso, ngulu na biso na tomate na tie ezotoka ensemble na tie na mai mpona rapidité nazodébarrasse table. Biloko na utiliser soute nazotia côté oyo esenga elikama ndenge mama na biso Alpha alingaka. Mama Alpha la patrona ye aza na habitude oyo ya na deje kosunga ngai niki na basani anga nazanga moko wana benga ya na deje eza te bona osala mosala na nga moko. Merci na bandeko balandi nyonso tu bobande kolanda biso depuis ebandeli. Tomoni biloko ekiti sikoyo nzungu ekiti. Tobaki nzungu ya kotoko sikoyo ekiti. Donc maman na biso nde azawa ameka mpe ko expliquer biso parce que ça biloko mo bona moni za vite fait. Soko yamba bapaya donc so sala eloko e sala bien bapaya ba lemba te na ndako ponga depuis na yaki tala air to humilité na lembité. Donc faut meka mpe ko sala biso synthèse pona solo ezawa donc na ndimité ke yo so raté au sala eloko donc na ebité quoi. Maman na biso namoni ke biloko ekiti sikoyo. Oui biloko na biso ebeli. Bon eza parmi ba plat oyo eza vite fait eza rapide na kosala. Bon ezora penza temps mingi te. Nde na lobi boye elingi koloba te ke obeti yango presse okitisi. Non c'est pas bien wana bato bayo oleka mupamba. Il faut la patience na cuisine. Biloko na biso ebeli très bien. Je vous jure hein, le goût de ça. Te bo mega bo pesa nga raison. Boko mega boko pesa nga raison. Ngape bo pesa nga raison. Donc to landa ndenge to biso to linga to lia. Bo pesa biso ta bon appétit ko. Donc bon appétit nous a ko s'abonner, ko partager. Yango nde bon appétit parce que ozui court. Dans l'émission où il y a beau temps c'était au Sanga. On va dans la palais, on va dans le appétit dans le là. Pour comprendre le niveau à quoi ça va. Oui, c'est bon. Kobo sanate na Alpha Kitchen. S'abonner massivement, beau s'abonner massivement et puis beau partager. Eza sango malamu, partager kobo mbela moninga te. Tant yo zui, oye koli, kolambe lubu oyo yo pe partager. Papa Didier Menga bambote na yo, na mama Alpha, la patronne, na Nadège na technique, na Londres. Donc bozo bambote na bino ngo, e lubu ngwango yo, ubo wande ko senge bele yango yo, epesa na posa kolia.